Yaya mokili oyo etonda makambo. Est-ce qu'il faudra continuer ya koloba, ya kufinga, ya kochola mutu oyo abima libanda ya mboka akenda poto alingaka kobala te to alingaka kobengisa mwasi oyo atika te mingi bingi be ba parents nde bakobikisaka bato papa osi okoli bala sala boye soki mutu ali kobala te ye moko ayebi raison na ye eya likambo ya somo pasi pe mawa ekombeli ndeko Edgar na France yaya Edgar akufi akufi pona nini akuti mwasi na ye Sarah oyo auti komema na poto une semaine ya pamba akuti ye en flagrant délit en plein Paris na voisin na ye ya mundele yango Sarah oyo akana kaka kafa bimana mundele tonengi na ndako ya libala une semaine kaka auti Congo Brazzaville na poto akomi na France asali kindumba na ndako ya libala mabe ekoti ememi Edgar na liwa kasi kindumba ya une semaine ememi Edgar na liwa ndenge nini yango liso tokobetela yo lelo awa mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka mpona kosolola makambo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi biso ba oyo tolobaka lingala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya ozala na Kuala Lumpur ozala na Éthiopie na Bulgarie partout esika ozali yebisa bandeko papa Fiston asi ya bandi tokutana tosolola boyoka ya minene oyo esalemi na vie ya ndeko oyo Edgar tokumela mingi te yaya nalobaka yango chaque fois est-ce que ezalaka mabe kolinga mwasi kaka esika yo ozali ozala na Congo Brazzaville ozala na Afrique du Sud ozala na Europe partout soki omoni mwasi ya kobala obali kaka kuna ezalaka mabe est-ce qu'il faudra kozonga en Afrique na Congo na Yaoundé na Luanda na Brazzaville na Kinshasa kozwa mwasi komema ye na poto kasi mwasi omemi ozwi na Kisasa na Afrique okenda ye na poto akokoma kaka mwasi ya poto te basi ya poto batetu basi ya poto batetu bazali oui mais basi oyo bazali decent found balobaka na anglais basi ya botosi bana ya poto ya solo mwana wa boto na Afrique Sud ya solo éduqué par ce parent ya solo bazali pe ebele yaya toyebaka kaka kopona. Oui, c'est vrai. Elle moko soki mobali akomi na ma âge moko boye ba parents na ye balingaka mobali asala vie abota bazwa pe bakoko. Mais il faudra pas kotia pression et pas bandeko. Ye moko ayebi raison nini azali kobala te jusque là. Yoka lisolo oyo epesi ngai pasi ya kosakana te ya ndeko Edgar. Ndeko Edgar azwaka bourse na Congo Brazzaville akei bongo na France. Akendai kotanga. Tango asilisi kotanga kuna azwi musala ingénieur ya ba télécom ba télécom ba réseau oya ba communication epesa azwi musala abandi kosala Edgar azali kosala na France na plein région Paris na Paris en plein Paris abandi kosala il roulait carrosse akomaki bien bref Edgar asombaki appartement ezalaki appartement en fait immeuble ya 3 niveaux mais il appartement avec kovanda na premier niveau na Edgar asombaki yango Edgar akendaki poto jeune ti akokisi ba 37 ba 36 37 36 37 alors que ba 37 Edgar abalaki te Edgar abalaki te tango azalaki na Congo Brazzaville na ba âge ya muke azalaki na chéri na ye moko boye Sarah ka bolunga bana mike kaka nde ezalaka wana bozokola bana mike oyebi te avenir ekozala ndenge nini voilà alors ba parents ya Edgar na Kinshasa surtout ba mama bosalaka attention ba mama nde batu ya pression batie Edgar pression papa tu travailles déjà kenda aussi okoli ba 37 yango kende tozana besoin ya bakoko yo il faut obota opesa bakoko za ya liboso qu'est-ce qui ne va pas olingo kokana na l'autre là ndenge nini poda ba lobby o bakoki koloba évidemment pendant ce temps là Edgar ayaka pe na Congo Brazzaville atongela kutu ba parents na bango ndaku asobela bango mituka esalaka taxi atia ba parents na bandeko na conduire malamu Edgar asalaka akomaki français te mais akomaki résident abandaki na ye kolinga changer nationalité te mais il avait la possibilité ya changer mais résident tellement pression elekaki mingi
Edgar abi ça va, je dois honorer les parents. Regardez Zalaka, aluki siko na Facebook, regardez Zakolukana, aye ko retrouver par hasard Sarah. Pour Bazala qui na contact na Sarah, mais par hasard, aye ko retrouver te. Boule que il est allé en Europe trop jeune, hein. Ma vingtaine, moko bébé, à peu près, après les gars, ils vendaient te. Des balobi. Tant à retrouver Sarah, babandi kosaka, bosko solo là, kosoya, salaka attention, yo mutoye libanda. O mwasi moko boye bozalaka bolingo akala bobungana tango yo okoma na Afrique du Sud okoma na Angola okoma na poto bokuta na Facebook bobandi kosolola oh est-ce que yo tango otikaki yo wana oyebi makambo asalaka osali rétrospective il faut fouiner dans le passé ebe tomona ndenge wana non mwasi na ngai akala bolingo na ngai akala oui c'est roi azalaki mwana moke ayebaki te est-ce que vie oyo ameni oyebi yango encore bato ya Afrique nayebaka te mutu mundu alingaka mundele fort mais mundele alingaka mutu mundu te la preuve wana ke bauti komona kuna baboyi noir amona papa wa Roma amona nzoto ya papa wa Roma mais baotika bato mindele bakende komona yango quelle niveau injustice eya jusqu'à quand on doit vous dire que la peau noire est une belle peau la plus belle peau du monde on doit apprendre ça à nos enfants notez complexe oyo ekosila te ekomazolaka ti libela nayebi te na projet ya Sarah soki alingaki asimba mundele abala mundele abota mundele on ne sait pas toyambaka prophète Jérémie awa alobaka nini papa fiston na Kinshasa parce que Brazza na Kinshasa nga azwa yango ka mboka moko ozomona moto olinga abotala mundibu kutu na pakistanais moko ya mpiaka na Kinshasa na égyptien mpona kaka abota mundele abota est-ce que métier za mundele complexe ya niveau nini est-ce que mutu ya pembe elakisika aza kitoko to mayele epuis namona bapiblisité basafo mingi elekaka na Congo na biso wana na tv Congo konso ezalaka kaka basuki ya métier donc soki mwana aza métier aza na chance donc mwana mutu mutu aza na chance te nanango alobi ndenge wana likolo ya koanvie mundele ya kobala mundele yoka likambo ekomi tango Edgar azwi contact na Sarah bandi kosolola bolingo na ba se rappeler ba bons souvenirs de l'époque to ba la mike donc tokenda boye ba se rappeler bref amour wana ezongi lisusu et kosala ke Edgar azwi congé na mosala aye na Brazzaville après autant d'années bakutani na Sarah basololi donc sava ya kosakana te akei babina akei relation ataka ezongi une année après na kati une année wana Edgar azongaki basololi apresente mpe Sarah epai baparent na ye baparent basepeli azaka kitoko ça va ya pas de souci abina akei poto nakei kosala sikoyo badémarche soki na ye on va rentrer avec Sarah ntango Edgar akei poto akontinue kosola na Sarah voici na n'est-ce pas akomi officiel et pas Sarah bayebi Edgar et pas Edgar bayebi Sarah bandi kosola normal kaka ndenge ezalaka ndenge wana bongo pe kokende abandi pe kosunga pe famille pe ya Sarah kaka ndenge ezalaka au fil du temps baye kosala mariage basali mariage kaka ezalaka mariage wana Edgar ayaki na Congo Brazzaville basali mariage basali makambo ya liwana ça va esili il faudra siko taka zongi nani aya Sarah alanda Edgar na mikili ya mpoto na France na Paris et kosala ke tangu Edgar azongi na poto akontinue mosala yai congé moko boye ya bapesi congé ya une semaine moko boye on n'a pas déterminé congé ya nini lokola bapesi nga congé boye c'était prévu que Sarah ya moko y a pas de problème ngala ke de Congo Brazzaville kozwa mwasi na ngai koana ya quelle grâce quelle chance il y a surtout une personne pas comme en Europe yaya il faut que ne makolo ke la Turquie asali boya côté na dingi akatisi Méditerranée et bakati na Méditerranée ba esprit hein il faut okumisa bango hein ngala kota na bateau yaya na océan Indien
Cadeau rapide kutu. Na mona degré ya mai wana na ba non nzamba za munene. Na kia na Cape Town na Cap de Bonne Expérience. Esika makambe kuta na Océan Indien na Atlantique na koma wana pena oyo ba enseignant na école batangisa biso Cap de Bonne Expérience. Esika Océan Indien na Océan Atlantique kutana. Ba mona yango te me nga na mona yango grâce à Radio Lokole. To simba mai wana na ya na ngotia na mai pale ya Océan Indien na Océan Atlantique. Oh bazaka na profil na ya basana ina mission ya numéro ya Radio Lokole photo omona kawana ona teboyi Cap de Bonne Expérience ngo wana esika bakambe kutana kuta ku flèche woni Océan Indien na Océan Atlantique ekutana voilà mingi bakenda poto bakatsa ba Océan bakoma te batika na mai je bakoma mais Sarah a eu chance wana Edgar ye moko aye na Brazzaville azuye bakei na mikili ya mpoto bamati na aéroport ya Mayama ti wana bakiti na Roissy Charles de Gaulle babandaki déjà ba démarche d'ambassade et il fallait bakende ba finaliser yango tangu bakomi lelo na tongo bavandi premier jour deuxième jour voilà sikoyo oyo Edgar avait na remarquaki moi c'est outi Brazzaville outi Afrique oyebi poto te mais tangu mobala bimi aye ozonga ba 15h 16h akuti mwasi azate outi na outi kobeta tour natala la quartier ndenge ezali yo sans permission mbal na yo sans permission outi kobeta tour. Ici, il faut avouer que Sarah était une jolie dame, hein, une jolie fille. 28 ans d'âge, une très jolie fille. Agir en mode normal. Agir en mode normal. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine et coquille. Alors, na musala ba Edgar ba yebisi yeboy. To pesaka yo congé moko ya une semaine, sika boye, to futaki yango. Mais il y a quelque chose. Il faut que de kobongisa ba antenne moko na Lyon, na province ya bande ko ya Lyon, mbote na bino, Mutago sala ba antenne wa ezali kaka yo. Est-ce que tu peux faire un aller-retour? Bande ko est-ce que mutago sala pas aller-retour Paris Lyon Paris en une journée? Na ebité ba expliquer biso. Roke ne peut Lyon lelo, ozongi pe ka Lyon na Paris, est-ce possible? Parce que awa Abi Edgar andimi yango. Aïsi pe moi c'est en tout cas ba begna la kena Lyon et conso la gesa la musala kuna la kozonga kaka lelo. C'est bon, c'est bon. Edgar pe accueilli Lyon. Akompe Lyon asali pe musala sili. Et comme ça là que et pesi mois retard. Edgar abenga Sarah. Oh ma chérie, comment tu vas? En tout cas, je ne saurais plus rentrer les lots à temps parce que na monde gena la kaka comme ça lobi à la première heure na tongo na zonga. Sarah bino y a pas de problème mon chéri. Et qui Sikoyo quelque temps après Edgar on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé na zonga kaka ndaku parce que moi si aza moi chez Sika a ébanité malgré appartement les a biso mais et ça fait bien té. Na zonga kaka rola yé mon côté. Alors Edgar prend son téléphone pour appeler. Edgar, il prend son téléphone. Il prend son téléphone pour appeler Sarah. Abengi boy, téléphone est éclaté. Abengi boy, téléphone est éclaté. Oh, et puis si comment moi je suis au téléphone, non seulement il m'a sonné, et puis ce que sonné, qu'est-ce qui ne va pas? Allez. Edgar a démarré Moutouk. Edgar a démarré Moutuka, Yewana, Bido, Alunga, Lyon, Ayatina Paris. Je ne sais pas, le Lyon, tu n'as Paris, combien de kilomètres, est-ce possible? Vous avez la même journée, la même jour, combien d'heures? Edgar a dit qu'il y a, vous savez, c'est sa maison, n'est-ce pas? À la clé, Moussoussou, moi, ça la clé,
tango aye Edgar afungoli penda kwa koti akende na chambre boye. Vous savez ce qu'il a trouvé? C'est pas possible. Edgar akuti Sarah mwasi na yele ko la Congo Brazzaville na voisin ya mondele. Voisin ya mondele ngo asalaka ye moko. Et en pleine fornication. Edgar atanga koti ndengo wana amoni mwasi na ye na mondele akangi Sarah. Surtout akangi wana doki. Eya, eza na bato mususu bakokaka choc te. Soka amoni choc ezuye amonaka soki ndenge nango wana. Edgar andimaki te, il n'a pas cru que le kosa mandengo wana. Edgar choc wana, Edgar a piqué crise, akuti bango en pleine fornication, en pleine action. Edgar siko akangami soit kogite siko bunga na bala kwei na. Donc à peu près il paraît que les kana na ya Jani. Est-ce que ya Jani pela kindengo wana? Okota ala bakambo ya Jani te, mais eza pe bandengo wana il paraît père. Biso za bata polémique te. Edgar a piqué crise à Kouy. Et pendant que Edgar a piqué crise, Sarah na mundelo wana ba continuer ba jouer tant ba sinde ba ye ba bengi ambulance. Et c'est le blanc là qui avait appelé l'ambulance. A bengi ambulance. Ambulance yé. Tout d'un coup ils étaient obligés à koloba vérité. Qui a coûté biso en pleine action comme ça. Au bal na yanga salindengo wana ba kena Edgar à l'hôpital. Edgar mbala moko AVC. Et Edgar n'a pas pu supporter. 2 jours d'hôpital, Edgar a rendu l'âme à Koufi. Eh yaya. Mouto bato afanda ki na yedi ko bala te. Biloko a pression. Bala. Tala sikobo. Edgar a Koufi. Auti ko so mwasi yaya bande ko basi mukili oyo. Ndeko ye na poto une semaine à Pamba. Abandi qui Chelsea n'a pas Liban. Donc moi je me demande, veut dire peut-être que tout abandé encore premier jour. Pourtant il y a pas qui mettre tour voilà. Yo ebi mboka te. Et le mboka te. O go mettre tour ndenge nini. Mboka oyebite. Et le mboka oyebite o beti tour ndenge nini. Na quartier pour au mona nani. Akutela ki na mundele wana na moma nini. Na mundele wana bakutelaki na moma nini. Abandaki yango kaka na premier jour akomaki, na deuxième jour kaka na une semaine wana to ndenge nini. Tango siko Edgar akufi, ye Sarah azu téléphone, il faut benga na Congo. Abengi azokolela, abengi mama ya ba Edgar, non mama Edgar akufi, machin. De quoi avec ça là maman mwana excusez-nous. Edgar akufi ndenge ni ote. Edgar a piqué ka crise grave akufi. Oh, a piqué crise akufi. C'était comment? Ote a outi musala a yekara boye na servir ye asisi ka kolia boye a telemi alika ke la chambre na ka mutagaka akompola ka Sarah akufi yoka degré ya lisolo. Ya Chris. Ya degré ya lokuta. Eza na basi mususu degré ba kosaka okondima te ke motu normal akoki kokosa. Ya soki en fait moi mususu saka isinga la sagesse. Omoni moi ça bongaka na lokuta te moko. Parce que certaines personnes sont kosa ya atali obo. Ya moi si ozaka lokosa ya mbongo. Moi si ozaka lokuta bakendaka musika te. Il faut faire très attention ba papa to conseillaka ba ya mibali. Batalaka basi ya kobala. Moi, je suis à lokoso. Moi, je suis à l'ira mbongo. Le coup, par exemple, est-ce que camarade de mobile na yo ako kabela mbongo yo zuna na absence mbal na yo. Et ça la base mso la camarade mbala kabeli mama kalaboni azwa moi akabeli mbongo camarade mbala kabeli mbongo na absence mbal obeti atali soto bombi moi si mabe jou yo ko yeba wana yeba ke moi si na yo asa mutambili ngambilinga. Est-ce que komi il y a certaines personnes, des fois, l'argent, il ne résiste pas. N'a pas raté pour la ligne.
Il faut que ya kobala. Moi si ya kobala. Et ça la base quand elle mente avec tous leurs esprits, toutes les dans la âme là, à côté dans le kouta mobimba, c'est très dangereux. Alors celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Oui, c'est vrai que mais il faut essayer un peu de minimiser. Moi, si y a le koso, moi, si y a moyibi, moi, si y a le kuta, ma bezalaka. Oh, oui, c'est vrai. L'homme propose, Dieu dispose. Et comme ça, la manière mais souhait na yo mendamba disposer ya ngote. Na éviter qu'est-ce qui est arrivé à Sarah. Sarah n'est qu'on rêvait mundele na vie na ye, mundela landi. Bon, na éviter peut-être Sarah na vie na ye na mundela landa été. Tant moi sur mundela olanda ye. Mundele bana olanda ngana boye na ko boya te. Na mekana no mundele za la kandenge nini. Tant on pas mundele, tant la flagrance te dit. Yango wana moko so papa bobimi oso ngana ndako bobengaka basi na bino te moko yanga nde mama na ndako ndengo wana est-ce bokomi papa to pene yo poko benga pe a chéri na so ya so na sala ko abe atika yumbala nga so boko benga boko bima pe na no brisque bokomi est-ce que bokomi to so la pembe za radio lokole telanga ba j'aime ko telanga ba j'aime ya telanga ba j'aime tangu Sarah begi ndengo wana a expliquer ba famille na Brazzaville ndengo wana maman na banga lobi mwana nga kufi boy oza sûr que Sarah obalo kufi ndengo wana likamute soka kufi ndengo wana apike crise ndengo lobi wana ça va mais soke za ata apike crise eza na likamoko sala maki wana mambo ça boyeba y a pas de souci batepe na morgue babongisi nzoto ya Edgar batiako na mort ekende siko Kinshasa basali pe matanga recueillement batie na salle na France dans la kawana bandeko mingi ya Congo pour ça bisolo oyo tangu ebembe ekei évidemment Sarah venait d'arriver une semaine kaka na matanga c'est moi 10 jours ça pas 10 jours quand en France mobali ya kufi alors après koyate mobali kufi mais mobali na compte bancaire zaki na appartement somba na mituka après koyate moi ya pour il faudra qu'il a finalisé ma mikanda na ye déjà on va dire résident babalaki partout il fallait qu'à joie c'est normal même pas le soir kufi yoka skoli solo tangu corps et comme la Brazzaville baleni matanga avant banda cérémonie papa ya Edgar a juste sous téléphone a benga Sarah bokilo boni olobaki mobali no salaki crise ye moka ba pe kolia ebimena di wande ngwana oza shuke eloko boye salamaki te yebisa soki ezalaki na ndenge mabe likambu te mwasi ta mobali baswanaka bitumezaka pipili mungu ya libala y a pas de souci on va arranger ke olobi makambu awa makambu olobi eza yango te po awa soki olobi makambu eza la contraire mabe koya o papa tuka eloko moko te mbali langa eza kaka ndenge wana eza kaka ndenge wana eya basala baceremonie bayebisa nzoto corps ya Edgar mutu asali yo boye odi toyoka sango na 3 jours toyoka sango na 3 jours bakundaka pe te bakundi na kati ya cercueil wana batie machette batie bakombo kaka nde ezalaka wana bakie kokunda Edgar bakundi Edgar jour ya liboso eleki deuxième jour eleki troisième jour mwana mwasi wana Sarah abandi komona fantôme ya Edgar ezobimela ye bien avant kutu wana kaka jour ya liboso sa cérémonie mundele wana voisin na bango oyo Edgar akutaki en flagrant délit na mwasi na ye mundele wana balobi aganga asala AVC elokela mopandi ye mona kiti bakaya na hôpital na ba soins intensifs troisième une journée troisième jour ekoki mundele wana kufa
mundele wana kufa tango mundele wana kufi sikoyo ya ekipaka nango te soki ozala bakoma moto ozala mundele ozala indien soki bayeli yo ekozwa yo je me rappelle encore banganga moko na bandundu ya na bandundu soki papa moko ndoki soki alia mundele akindoki ole mundele akindoki eza makila rouge ka ndemo na biso mokeza na makambo troisième jour ekoki Edgar abimeli sikoyo face à face pela boye na Sarah ngala longolo na Congo Brazzaville oyebi vi ya famille na mnondo ezalaki na yeno na poto na pesi yo vi une semaine à pamba yo sali ngai boye do venir na Kisasa pardon na Brazzaville ozalaki Chelsea okomi awa sans honte sans pudeur jour à liboso na yebi to kelaki wapi tangu na kutelaka na yo oyesi ko na obeta tour deuxième jour ezalaki tour yo ke luka bana mindele na lingi obenga pa na biso oyesi bango vérité nde ezalaki benga pa na biso vérité nde ezalaki soki obengi te okomona abimeli face à boye na boye et Sarah n'a revenu pas ezalaki na ba 19h 20h na tongo elle n'a pas pu supporter na poko nango ya troisième jour susu wana kutu ayebi te ke voisin cadavéré ayebi te tango kosi sixième jour c'est ainsi amonaki bato voisin elle avait compris que voisin ni kuta non bato bakuta na fait tango famille ya voisin ayaki amindele konso qu'est-ce qui ne va pas non voisin on est mundele akufi c'est là qu'elle avait su que voisin akufaki donc troisième jour deuxième jour troisième jour après décès mobali na ye et pesi kobanga na butu nango ba aloti sesi na ndoto kende confesser loba ndenge obomi ngai et puis ndaku oyo yo otikala wa te il faut bona ndaku ya esa na bato musu ba bien na bango bazwaka te atosa ndenge okozwa bien na ye te yaya qu'est-ce qui s'est passé sixième jour et septième jour na tongo Sarah lamuka yepe bou AVC bétaillé madame a forcé à benga ambulance tant ba pompier ba ye ba Sarah ba kay l'hôpital Sarah salaki 3 jours d'hôpital azo ko robate mais alaki ya téléphone na ye c'est ainsi que Sarah azwaki maloba maloba ezo tremble bien goûté abeta lisolo atinda pa atinda yango epa ya mama ya ba Edgar yango bayoka lisolo wana après wana Sarah pe akufaki Sarah akufi donc Sarah alungwe Congo Brazzaville akomi na poto na espace un mois kute ko quitter Sarah akufi likolo ya ndoki avant kufa ikwaki ndumba avant kufa abomisi mwana ya bato Edgar ozaki na avenir meilleur eza facilité ko somba appartement na poto facilité ko somba musala ndengwa bazaki nango likolo ya pression pe ba parents alingaka bala bolingo na ya kala tala siko babe ekoti yo siko mdotala nga mitala oza na situation nini na kata lisolo o ba leso ebele des fois yaya il faut oyo rappeler conseil apprendre à dire la vérité croyez-vous que malgré salamaki wana soki sara lobaki vérité la famille allait voir autre chose moyen mosusu ya kosala peut-être pe balimbisa mais ya boyi akangi mutema tala makambo komeli soki pe mwana mobali oui c'est vrai que mwana mobali fa bala azo kolingana ni kobala tato freiner ba parents bo tshaka pela le pression te po yebite ya subir ni asana projet na yebiko kosala faut za pa nani ngai pesinga tu ko suwa ali solo oyo mwana mwasi oyo amviaka alingaka mbongo mingi esika mibali baosolola yo fo tshaka liloba ke bana basi ya ndingo mwana basi oyo camarade mobali okabele mbongo na présence ata bakabeli yo mbongo na présence ya mobali na yo ye ifamona kozwi mbongo wana opesi pa mobali na yo camarade mobali na okabeli mbongo olobi pe te ovandi nie wana mwasi ya ndenge nini wana
salaka angele. Moi si akobala batela kana bisaleli. Beauté d'une femme yango sala triba bala moi si. Est-ce que komi? Est-ce que lisolo o ya Sarah? Ndenge Sarah abomisi Edgar aye komi boma yemo ko likola lokuta. Ete yote. Na ete inga. To suki awa na session na biso ya liboso ya samedi à l'élo. Alors ne ratez pas tout à l'heure là, nous allons recevoir pour vous la deuxième session, tout ça live en direct prophète Chico Shembo, ça fait un bail. Chico Shembo ana makambu ya kwa koloba awa. Alingia confesser, alinga sala nini, ana makambu alingia koloba la bino awa. Alors ne ratez pas tout à l'heure là live na biso na prophète Chico Shembo. On se retrouve encore à 16h pour la troisième session. Il y a journée à samedi à l'élo. Quant à nous, on vous dit au revoir et à tout à l'heure là. Restez branchés. Partagez l'émission, aimez, partagez. Yom d'autres la biso sur le soleil qu'on ça benga biso pe le soleil. Ce qu'on se bisoté comme tout ça mate tika audio to ko landa yango to ko beta yango kaka no to beta yango. Allez, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous hein. Chap chap. Et tchara.